tolanda biso na émission enquête spirituelle o toyaka bongo ko enquêter maemi mibombama mai o nyonso tout et batama na spiritualité nde toyebaka ko timola yango. Alors bo se sentir à l'aise pour toyambeli bino moko ya bamfumu moko ya ba o ba kolisa spiritualité na mboka na biso et na makambu mike. Alors les longs de beaucoup monde tous na plateau na biso o mesanoté tous la ka batu ya plateau te to tambola rapé tous abongo na loge ya fumu mavinga premier oyo wapi azaki invité na biso miko mileki kasi to tenaki bon po biso to lobaka momona beso mwen to mamonambo mafula kumbundu biso to bato ya to mona nini salamaka est-ce que salamaka za solo to za lokuta ndele loto yaki ebele bayaka bazaka na bompe na ba bisika te bazana ba temple te mais fumu mavinga premier toza na temple na ye awa ndesika to kosomiki na makanisi na spiritualité o mokolo mwalelo yenge kenu fumu mavinga. Oui, yenge papa journaliste Oteb mbotre bande konyoso. Voilà wana ezali maloba ya yambo bisika tozali fumu mavinga to pesi mbote ko pesa biso temps na yo poza na temps mingi te to moni ndenge nini bato bazali banda ba ko zelo pona consultation mais o pesi biso opportunité pour to bimeli opé brisque. Alors na bande ko nyonso bazolanda biso ya mbote to kota na kati ya mituna miike to anango oza ko yebisa bango. Oui, na bande ko nyonso oyo baza ko landa biso na kosenga na bino ko yoka oyo koleka awa oyo koloba manisika oyo parce que ça la vérité mususu biso de lubaka peut-être na boyoka yango te boyebi yango pete ntango zo komela bino na matoyi na bino ezo troubler bino to locha bino na confusion alors que yeba ngo vérité on fuma mavinga zanango nano yana mokili ote makambo to lubaka nano yana mokili ote fuma mavinga sala ka copier coller te azoka spiritualité mindelete azoka spiritualité ba tumoko songolote ye alobaka kama makambo etali boko kona biso ba vérité to ba secret caché ya spiritualité ancestrale oyo ba guide na bino ba lakisa bino te oyo ba religion na bino ba lakisa bino te fu ma vinga nde azala kana pona ko lakisa bino. Alors il faut bozaka na mayele to na habitude ya koyoka ka mingi ke kolobaka mingi parce que ça la débat na vérité té na ko ba makambo ko za vérité ye lokolo ye bien ngote tellement oza aliéné oza na ba bloko moko déjà ochala mutu na yo okomona ngo compliqué ça compliqué bo pesa biso litoyi bande ko na biso bo yoka biso pamba toza na posa ya changement toza na posa ya kimia pour na biso ba africain. Voilà toza na posa ya changement pe kimia pour na biso ba africain wana lobi fumu mavinga émission to sala ki mikolo mileki bande ko belé ba attaquer au penza balobi que aux aventuriers misu bazondi maté musala oyo salaka musala bando bandi ko sala yango aventure nini c'est comme là to causateur danani omoni bande ko na ngai vérité ni na utuko loba izalaka compliqué mais vérité ezala ko la mwinda to ochina se ambeto sa nini ekobima moni makambo na zoloba batu fwa traiter nga ndenge nyonso parce que batu bazana biloko moko bachana mutu ya lokuta o existe te o ezalaka te. Alors soki bayeli bango vérité akomona yango compliqué ça lokola mutu moko azali ndoki alukaka boma asala yo mabe mais akutaka nguya moko epa na yo ebomba yo ezingama yo lo ya azoka moya ko atteindre yo te akobenga ona na obenga yo lokolo bizo ndoki am suza ndoki te eza kosambela no sambelaka eza bosembo no zalaka na mokili oyo nde ebatelaka yo babola mosalaka eza lokola ngai tant na zo ba vérité mususu c'est normal ba tu va traiter nga na ndenge nyonso mais vérité eza kaka vérité ba to ba ko décourager ngate ba attaque na bango maloba na bango ko décourager ngate na tinda mi pour ko tangisa ba to secret caché na ko tangisa ngo tisuka ba benga ngandoki ba benga nga aventurier ba benga nga mutu nyonso wana eza problème na ngai te mission ngeza ko tangisa ba to na ko loba team ko le créateur ko zo molimo na ngai ni na ko limba ko loba na ko loba kaka ata ba menacer na ba appel ba menacer na ndenge nyonso na kolanda bango te parce que baza ba ignorant. Voilà fumu mavinga olobi okolemba te baza ba ignorant ti mokolo créateur yawe nzambe akobenga yo okei na kopema na kimia. Alors esiko tozali ezali esika nini o toyokaka babanda kwa nganga yango te? Non, j'espère que moni awa ndenge ezali omoni bakiti ezali ebele awa ezali esika oyo tosangana ka tobengi yango kulumbimbi
Dans l'église. Église, tous exactement dans l'église pour pas en compréhension. Or qu'ils église parce que oui, ndé bango balobaka, ndé bato beka bazikwa, na bango tout balobaka wana. Parce que biso a to benga ngo kulumbi, mais pour nini kulumbi parce que kulumbi minde sika alliance na biso na ancêtre na biso katanaka. Il faut on peut quand même esika wana. Ndé on to benga esika o kulumbi, mais alinda ko yanganga te. Parce que bondoki ezali bisoté bonga ezali bisoté za kata nzela ya sembo na spiritualité ancestrale spiritualité au nature yemo kwa pesi biso mais tout monaka ce ndenge tout monaka pona to kota pe anda ko nganga te ba ebisaka biso na nda ko nganga za pe ka ndeto za ko mona boye ndeto kuna to moni bikeko ba bouger za ko pela na nda ko nganga pe za la ka boye ko fumu yebisa biso na bosolo oui bande ko ngai original na pirate za la lolengi moko mais ça la pena lolengi moko te solo. C'est-à-dire, il y a une photocopie, donc il y a une image, mais peut-être des capacités de qualité, il y a papier dans le moi, il y a une qualité d'image. Oui, ceux qui ont des awa, ils ont des églises, ils ont des églises. Ils ont des photos, ils ont des églises, ils ont des religions. Ceux qui ont des photos. Oui, mais bango bazotia ba photo ya bilongi oyo balakisi bango non oyo balakisi bango bazala be preuve na ngote mais kaka po bayoki batie ngai na lotia ba bilongi oyo ba preuve d'existence na ngo ezali do ba preuve on to kota nda kwa contrôler aluki ayeba wani zana na koyeba aluki ayeba croix oyo aluki ayeba DS oyo aluki ayeba liso aluki ayeba oris nyonso ezali donc biso do bakaka bosolo. Tout ça pour nous l'accepter makambo sikate ba copier coller te ou ba ange moko boye ou ba religion moko non tout ça pour l'accepter makambo on ne ba yebité pour qu'il y a beaucoup parce que to yebi to zo ka ba religion tout ça ba ange boye banani oui toujours la ndablo on et changer biso nani mais on a zo lo banani lo ba mate ngam te bosi ne ko lo ba vérité o ko na lingi kimé ils puis ceux qui ba to ba pesina ito ina bango Afrique se pesina ito ina bango ba ko mona pe réalité pe changement ni makambo ko mi markati na mokili. Voilà, merci beaucoup Fumu Mavinga. Makamboza koloba bandeko bele baza koluka ba pesa biso attention na bango pe bavandi baza kolanda biso. Yebisa biso siko. Oza ko reprocher bayi mwindo na nini? Ba Congolais to ko koloba ba Africain. Oza ko reprocher bango na nini? Po yo ye na alliance spirituelle des génies africains. Bande konanga bayindo nazo reprocher bango vraiment ni le côté parce que zali faute na bango te eza babiloko o bayebi biso tellement tozali ki na ignorance tosali nini tondimika ka to yambi yango mais eloko na biso bande konanga bacha na mituna bango makambo o to yebi avec certitude o boyebi na mituna bino o botangi na ba livre na ba bible o bengi sacré na ndenge na bino eza nango ya solo te olandi ya solo eza o nde boyebi te mais bozo ignorer yango nde ya solo parce que nini bango ba éviter mais ba eza lokola mutu akoma nzambe nana yebi yango mutu yebi yango te na bandango mais fois mutu yebi yango te to akoma nzambe oui ke mutu nanga samu za nzambe parce que alata ki bonzambe na ye nana yebi yango eza mutu te mais tandis que na ba livre sacré ba beaucoup sacré ba yebi si biso madame que exemple respecter papa na maman no parce que bazali banzambe na yo. Yes, mais Bible peut le bien ngo. Bon, balobi bongo. Oui, mais balobi bongo. Mais mutu ayoki makambo na akoyeba te bonzambe ngo ezani ni na ndenge ninga za mutu na se comparer na nzambe. Non. Nzambe to banzambe tango basali biso na image na bango parce que to za lokola bango to kokani na bango pe ba cheki bonzambe na bango kati na biso basi bonzambe na bango ba partager mo na mokili. Parce que bonzambe na bango ba pesi na mai ba pesi na mabele ba pesi na mpepe ba pesi na moto siko esengi nini esengi siko biso ningi basali biso bongo to suka wana te biso siko to luka to koma na harmonie na biloko nyonso na bonzambe nyonso wana soki to sangani na bonzambe na biso to kumba nani to kumba nzambe parce que to sangani na bonzambe to sali alliance na banzambe to komi mutu moko si tu kumba nzambe siko bonzambe siko lati biso peut-être banzambe mais siko ki bonzambe siko ya kosala ka o makambo o nzambe asala bien que tu kosala mokili mususu te to kosala mususu te mais to kumba na mokili nzambe asala oui ka na mokili o mais to kumba kosala biloko mususu nanu ezala te Fumu Mavinga kolanda okoloba to kota siko na kati ya spiritualité ya biso baindo to komona makambo ekosala ma mikolo na mboka na biso etikala kosala manano te mikolo eleki awa tomonaki mbwa alie mwana moko na njili
est-ce que nyama o nzambe asali akoki kolia mutu? Mais tant que moni mboa alien mutu, et d'ailleurs mboa on a ça mboa moko naturel te. Azali mboa moko ça nous fabriquer. Mais ils ont mboa ebele to banyama ebele oyo bazala mokili mboa naturel te créateur qui mosali bango, zali biso ba to sali bango. Tant que sali mélange ya race oyo na oyo epesi eloko mususu. Okomona ke race wana kozana ndenge mususu par rapport à oyo par rapport au parce que ye abimi ndenge mususu. Ndenge mo pe ba poso na biso oyo za batu. Tant ba race mususu bimi na ba mélange ya bongo. Tant muto sangani na muto na nyamentel, asangani na eloko moko songolo epesi race mususu. Mais c'est normal bambo balia batu parce que bambo na bazana naturel te. Et puis à part ça, amoni mboa aza batu mususu balobaka na bandako no ki non soki mboa amoni milimo mbe aganga ka asala ka boye mon cher mboa nania komona bango baza faible. Baza faible pour molimo ya mabe négativité côté bango baza faible. Donc ba utiliser bango makasi bango na mboa na banya usulibika soki mboa woni no belelaka. Ba utiliser bango makasi parce que na logique boye nyama nyonso tant créateur asali biso asali po biso nde to kamba yango. Bo biso nde to dirige biloko na eyoki la biso. Kasiti. Mais tant que tout ça to bimi libanda ya créateur. Tout le monde sait makambo fallait pas tout ça là. C'est normal pe nyama yo ki la biso susté. Parce que là sur la connexion na été abosa ni biso ki biso. Donc milimu mabende côté la ni mboa wana ndenge naza awa naza na précision normale te pona ba molimo mabe to boy. Maintenant ça se va fait ba cause to esala ba nyama yola ba mboa wana ba lion ba nyoka ba koma ko yina biso comme ça minemi na bango. Isa parce que biso monde doit déconnecter na nature. Ba mboa na ba liaka na mabele ti. Ba vivaka na mabele, ba na mabele. Est-ce que yo na mabele boza na harmonie? Est-ce que mabele yo kakayo? Est-ce que tala ka siko boka salité na yo, respecter mabele? O tala ka siko boka soyi na yo. Mwibite mabele on les a être. Créateur asali yango tibite keza élément monene. Est-ce que vous respectez rango? Est-ce que ndenge ni ba nyama o to ba to ba vivre na mabele on va vous respecter. C'est là non fumu. Olobia wa il faut isengeli na biso tozala na connexion na mabele. Yo ozali lokola molakisi, ozako lakisa batu po religion na eyete. Talisa biso na bolai wa basango. Mutu akoki kokoma na connexion ndenge nini na mabele? Mutu akokoma na connexion na boyokani. Oui, mutu akokoma na boyokani na mabele soki azo kotosa mabele. Atosa ngo ndenge nini? Aya awa na lien spirituel des génies africains. Biso ni tokutanga ici makambo wana. Mabele tozobwa ki la soyi. To sala nyonso to soubela par-ci par-là. To bosani ke yango nde tango to kufa kokunda biso na kokosa biso na kati ya mabele wana. Tozopesa ngo valeur te yaka na alliance spirituelle ne ba kotangisa okomo kozala bien na mabele oyo mabele ebanda koyokela yo. Pesa ta mwanda kisa moko po epesa pe bandeko posa yambala sima baya. Sur le plan physique, makambo sala rano ya liboso dal nini il faut ko respecter mabele. Ndeko na mwasi ndeko mobali ko suba kabisika nyonso te. Suba esiko ba bifu ba subela. Ko bwaka soyi bisika nyonso te, bwaka soyi esiko esingo bwaka soyi. Parce que mabele ozomona ebombi makambo ebele. Mabele ozomona soki yango ezali ki biso mo to sala ezate. To respecter mabele, to respecter yango, to sa yango, to tsango na valeur. Non seulement to zoniatela yango, to tongela yango bandako, mais to pesa yango valeur, to yeba makasi yango te ba valeur nango. Si vous prenez koyeba valeur mabele wana, ko comprendre yango nini o mabele lingana ni mabele lingaka ti. Église moko tetangisa yango, mouvement spirituel moko tetangisa yango. Biloko mabele linga, pena biloko mabele linga. Eza ebele za biloko mabele linga na ope lingaka te. Eza ebele. Ba yo kotanga yango na lien spirituel des génies africains. Ba yeba tangi ndi ba okoma na boyoka ni na mabele. Ndo omona esika mabele ko na ko respecter ke nyoso etambolaka, nyoso evivaka na mabele et comme ko respecter. Oza lokola na ebito ozali moto ya yambo ya alliance oyo ou bien oza lokola représentant légal ou bien za na moto musu paza likolo na yo. Moto na wana pisima na yonde moto na musu ko ya. Oui, alliance spirituelle ngai na zali représentant nango, représentant légal nango parce que ngai nde bakoko bapesi ordre. Na simoko sala makambo belé na mokili, banzela belé mais bakoko bapesi ko ordre lui que non. Tika ba religion wana, tika boye, soit to pesi yo mopanga, to pesi yo diriger, autant ça to mabomba mi o ba bombela bango. Liboso banda ko salani. Non, mais
tozali bato ba imbe baza mobile basala kano peut-être nazaki musulman nazalaki bouddhiste oui siko omona nini na ba religion kasi nde sika bakoko bako yebisanga ke non naza na yande na mission kotangisa bato parce que na kota bisika nyonso pona yeba ba secret na bango les ba secret bisika yana sika mutu moko to yebisanga makamoko bono na kota bisika nyonso parce que tango na sala nyonso bato basala tango kutana na bakoko ba pesi o religion ba yebisa ke yoni mais bakoko ba yebisanga batinda kinga na banzira pona ko yeba vérité na bango pona talisa bato boso ba bimela ke na poisa non moni soki na lobby ndenge ba bimela kinga peut-être bato boso ba kondimela ngati le wana eza nango kaka secret mais na bisimo ba koko ba pesa kinga ordre d'une manière ou d'une autre boyebela ngo kaka bon ba pesa kinga ordre pour natangisa bato pe natangisa bato parce que on nga natangisa bato ensuite tant que tanga ngona pa bakoko nango kila molimo ensuite tant que tanga nga pe natangisa bato parce que yango ndizali mission na ngai alors yango ni esenga ke ba ndeko mosusu baloba te bayoka nanu bayoka makabiloko bele oto koyaka nango mesista kate za ebele mais nalobi boye makambo oyo tokoyaka no ezikisaka te eza lokola nazobandelaka meki feza lokola Jésus Christ nazosi atake na bapaster te naza na problème na bino te nazoloba oyo ezali vérité oyo bino mpe boyebi yango olandi eza lokola Jésus Christ aexistaka wapi azalaka te soki lelo oyo Jésus Christ existaka parce que eza akomande égrégore moni égrégore basalaka yango moni le tofandi ngana tosangani tozwi tolobi ke moni maki oyo banda lelo oyo tokana kosambelaka maki oyo boye puis maki oyo ekona kosala miracle yeba ata yo ndongo ozwi kaka maki ya pamba ozwi otie ba énergie na otie foi na yo kondima no na kati ya maki wana olingi kosala bapratique oyo moniki eza bien mpona maki wana yeba ke un jour maki ono ekorépondre yo on comprend mais en réalité maki eza na nguya moko te na kati nango c'est ça yango ozona biso mona ote ndeni ozobaki Jésus Christ azalaka te na ndenge wana mais ndenge nini sikoyo ba miracle esalamaka badiloko esalamaka parce que akomaka nde Grégor na ntango oyo topesi ye ba énergie wana na ntango oyo tokomi kondimela ye bien que existaka te mais spirituellement akomi koexiste mais physiquement boye oki kotuna histoire na ye okomonaka bota asala boye akufa bakunda ye mais yo bayilo version mosusu eloko bandeko fo bayeba et puis même bamikanda nzambe totangaka oyo eza na baversion mosusu yaka na Afrique te eza na version mosusu yaka kote boye eza na yaka version par version olandi bandeko batanga ndako balobaka kaka mutu aventurer mais naza nanga aventurer ndo bobenga wana na koboya te parce que mutu benga bongo mais na otalisa bino ne réalité makambo ebele oyo totiaka na mitu na biso existaka te ezalaka te baparadis baenfer existaka te ezalaka te c'est là ndenge oza boye soki bamemi oleo na église moko boyebi ke bakobenga nganga moto akisi ondimi wana siko nganga kisi bakondima bongo siko nganga nzambe te bakobenga nganga kisi bakobenga nganga nzambe te bakobenga nganga kisi alors soki pasteur pa bandi kosambela mpona yo okokweya milimo bandi koloba kati na yo est-ce que ozondima ngo po tomona mpe déjà ebele baya bongo bilimo babe komi koloba babikeko ekomi koloba na bango bandeko na ngai na spiritualité tout est possible olandi na spiritualité naza na temps ya ko transmettre monde ngoza boye na komi ko manipuler spirituellement na zuna cotition milimo ya mabe et pas na yo pe no sambelo milimo pe komi kolo mais oui na okoti yango bato nga passer okoti sa biloko na te pasteur Alexandre Mona te ba pasteur faut ba yande bien que ba pasteur wana ba sa bon faut ba yande ba tanga de vraie spiritualité c'est-à-dire aux la religion là yo aux na makambo no mboko no ko bosa na ngote omoni mais bango po ni bazala kaka soki mtu sama buko ko benga ki bando benga ndo wana ndoki wana nganga po ni benga papi nganga te est-ce que papa zangi bikeko pa na ye azangi bikeko te bandeko so ba musulman na Mecque na Arabie Saoudite kuna tant ba kinda pèlerinage omona ka te batuna ka loko benga kaba kibira batuna ngo po zedo la tete tant bozo adorer le zedo la tete parce que pour ni kaka na tour na biso ne kaka ba tout ça spirituel ancestral comme adi banganga baboye oui to ndimi tout ça banganga to ndimi parce que ki bonzambe eleki kindoki na kindoki eleki bondoki na kindoki voilà to ndimi casquette ça biso kindoki bonganga mais boye bango te boza na vérité te boye ko tanga vérité pour na biso to mona ka tata mokambi ya ekolo tango azibo konzi amemaka batu nyonso na stade de martyr ba religion nyonso esanganaka adedie mboka ona maboko ya Nzambe Yesu Kristo a régné na pouvoir na ye sikoyo oyo tata mokambi ekolo asalaka ezali
bonzambe na biso to bonzambe ya mindele. Est-ce que ça a un impact na pouvoir to na reine na pendant azana na bomo ili na to na mwende wa tata mokonzi mboka na biso apesi mokili na biso oyo to mboka na biso abeli na biso epa Yesu Kristo to boite parce que ça conviction ça foi na ye eza religion na oyo abotami nango akoli nango a part yango a fréquenter ba biloko mosusu te oyo et comme c'est pas la bongo le pona ye eza oyo ya ibaki ya bosolo eza kaka yango wana c'est normal asala makambo oyo asala ki est-ce que il va difficulté ni azokuta nango tata mokonzi mboka ye ka pesa ki mboka na mboka Yesu est-ce que il va difficulté ni azokuta nango ndenga zana mais Yesu mutazo épargner Yesu ro parler Yesu mutazo épargner Yesu ro pesa solution pour bongisa mboka pona ba binemi no ba jali no azo pesa solution wana te azo comme ça épargner ka mais pesa ma ele tiki non pour na réussir le moment intel si ka bozoni sa bo tata mokonzi mboka il faut yoka pe biso ngai te personnellement olandi ayoka bato ba ibi bokoko mais ministre o azota la mambi matali ba affaire coutumière azali wana azoko yoka bino na moni auti konomé sika vice premier ministre ministre intérieur mwana mboka Peter Kazadi ba konji na biso wana tamba kumba konji na biso wana bango baza ba konji na biso non bango baza censé ko yiba biso nyonso baza censé ko kanyisa biso nyonso ba yoka pe biso esuka na ko yoka te ba sala pe oto ko yebisa bango donc ndoza bokoza pe na directive européenne pour guerre est cela mais directive ezala te ndenge nini bandeko na ngai na kwa mutu pe ko to yindi ko sa mais directive esila te pona nini iko sila parce que mabele o bango bazali bazamba oyo bazali nazana harmonie na yango ozana nazana harmonie tozalaka bien na zamba tozalaka bien na mabele nini ezangi na senga mabele amela bato mabe oyo balosala mabe na mboka o nini esengi na yebisa zamba amela bato basala mabe na kati mokili oyo soki baluki biso atanga ite mais muté beaucoup mais yo yebi déjà ba ko luka yo po oui non parce que soki na lobi ngai bato ba peut-être na soki na ba intérêt moko boy mais na ça boy bande ko ba ko landa biso mission na biso balanda biso partout fumu mavinga premier ache en défi alobi que soki bokutani na ye guerre est ko sila ba kwa mutu ba komisio pembeni ba l'équipe indombe ba komisio na mikau bitumbana nyonso te ko sila o guerre bateke na ba soki banani ba yaka e ko sila fumu alobi yango azana harmonie na mabele azana harmonie na zamba po bato ba batama ba otambola ko mabele bazo batama na zamba donc ya azana harmonie na yango alors soki siko ba peso yango e ke simbite po a na tio défi et ça ko émission ezo tambola monde entier e ko komela pe bakonzi soki ba pesinga yango esimite c'est que beaucoup ko pe existera te yo mo mutu basala nani ngamo ko mutu basala nanga oniso bakosala ngai o mikabilo ko la donc basala nanga nyonso bakosala nanga parce que na yebiso mabelo za mabela bakoko na biso bakoko na biso oyo milimo na bango eza bloqué par-ci par-là oyo batieli bakroa na batombe olandi oyo ebimaka susu te kota na prison bien que kufa meza na prison bayokaka biso tosengaka bango soki to révolté tosengi baya bakoya barebele wana baleki biso na ebele te l'équipe biso na makasi parce que bandeko na biso benga ba rebelle parce que ba acte baza ko sala ba acte moko photo condamné eza ba acte ya bien te comment faut bino bandeko na biso bobo maka bandeko na bino omona ngwapi ndeko bo mandeko na ye omoni omona ngwapi abo ndeko abo mandeko na ye ezalaka te yango na bengi bino ba rebelle mais na ebisi bino bandeko na ngai botika makambo wana bakoko bakomi na kanda bakoko bakomi na kanda mabele o bozo bomana bozo bundela bato bakufa pona ngo boyebi bango te botika makambo wana biso na kata spiritualité ancestral tozela ko silika tolozela bakonzi ba pesa biso mot d'ordre ba benga biso solo la to pesa ba plan makambo no soko sila. Voilà, merci beaucoup to comme na biso na suka expliquer biso sikoyo biloko eza nini et puis otalisa biso babikeko wana po ya munene yo sala moko banga mais o expliquer na bon bikeko zo mo ezali hôtel na biso hôtel des ancêtres na biso ils esika autre pesa ba ko na biso o isengi ya kolia ya komela pe esika to invoka ka bango liboso na biso ya ngwana nyonso tona hôtel des ancêtres bon na kota na mo jini pe na kasi parce que moni ba secret za la kakashi secret bi makali banda te soki mini banda sous secret
bateau va découvrir secret, ils ont bateau va koya sur place, batangi ndi va comprendre le secret parce que on a musique comme ça qu'on doit copier les sous. A commission ouais. Kimbango monsieur le Kyoboya Kyobi Kimbango ala takabani no ana les ayete mais tout monde hier. Oui, ndeko na ngai. So ki na chaki photo wana ti. Est-ce que je ngoyi ba kona Kimbango? Ngoyi ba te. To cheye pona epesa nde ba to référence. Tant mutu amoni Kimbango wana amoni keza Kimbango mais OK. Na kata Kimbango wana sima na ye, ezana makambo, ezana réalité musu. Biso ndi toza boy. To cheye awa mais na ba invocation secrète tu chaka photo wana te. Nous avons comme ça, mais ah, si tout que tout ça soit émission, tu vas attirer attention à mon point à Gimbango. Et puis, Gimbango, tu sais, oh, tu sais la quête. Parce que ce n'est pas Gimbango, tu sais la quête. Voilà. Merci beaucoup de comme nous avons un numéro de téléphone, notre PC adresse à temps plein. Les alliés, na bande, ngana tindi binoté. Soza convaincu, na makamboyo, fou moi zagoloba. Au contacter, oye, o me kabino oya zagoloba, soza solo. Oui. Faut m'avoir numéro de téléphone Isali plus 243 89 46 57 718 plus 243 89 46 57 718 Temple Isali na commune Monga Fula ezana kishasa na commune Monga Fula na justement na Mbeteke so commune Mbeteke au contacter numéro na biso to orienter au comme awa tina temple na biso na Colombie na biso temple na biso ils pour il y a mutu nyonso peu beaucoup qu'on a mis spiritualité na limité te ça le lengi monde qui ndokite parce que ndokine ça limité parce qu'il y a un souka kana butu ils a pour ça ma biso to za pour na ko la spiritualité en général oh ça na milima mabe oza tourmenter mabe kamaraté nyonso oyo moi ça boya yo akima yo nyonso za spiritualité donc ceux qui ba déranger ka yo na ba famille nyonso za spiritualité sauf que bon mato bomakate mais otali défense évolution olingi musala no emata olingi boyo olingi ba promotion wana eza makambo na biso bande ko na biso ya armée ya la police et ba instance nyonso ya l'état bobenga biso pona ko zwa mayele mususu parce que ndi toza boyo ba police pe bobenga biso parce que pona nini tout ce que je exemple armée na biso lilo oyo ba plan ba celle là ba plan de guerre ba biso ba celle là c'est bisoté et ça peut-être ba Belgique et ba France mais imaginez que est-ce que ba ngomba auto na Congo na Belgique ezali to na France ezali ba site auto na Congo est-ce que kuna ezali parce qu'on dit beaucoup bunda la plan mboka msu mais ba ya est-ce que ba ya ba kota na moziyo ko ba tanga ba plan mboka na biso ba plan mboka nyonso ezali révélé merci beaucoup nyonso ezali révélé ba politicien botika banzela obokendaka wana bazokende kokosa bino bazokanga bino bazokuma ba esclave na bango ozomona que peuple nozo diriger oza bourgmestre oza ministre et siko sunga peuple nozo détruire bango ozo kambongo na yo ozokende kotika bisika valo pesa yango ozonyokola peuple na yo qui bo continuer zo ndima mate yaka na nzela ya solo ata ba biso ke soko ke kotana soko tiki biso ko kufa non kubanga na te yaka akokota no ate yako tanga secret nini oyo okosala ndenge nini mokonza ko tambolela ndenge nini ki ministre no po esimba ndenge nini okozalila yako tanga makambona biso lo sangana chaque lundi pe mercredi alliance spirituelle eza ba porte eza ouvert ils allaient mouvement qui c'est déjà 3 ans tout ça légal na makamyo sur l'état tout ça ya kubomba mati tout ça na simanda kuti non tout ça là ce qui l'état pesi biso confiance pesi biso makamyo parce qu'il y a yebi musala na biso aide enseignement na biso bande ko baya ko visiter baya ko tanga vraie spiritualité botika ba distraction botika ba illusion na bengi bino boya ko tanga oyizali bosolo to peso mato mingeta mbote na bino surtout bolanda kibiso na maloba ya fumu mavinga premier nde to cheli tono na enquête spirituelle à Mokomalo. Merci na Peter Tiani. L'excellence dans la simplicité na initiative kitoko ozwa ya émission enquête spirituelle tala lelo tokomi ko kitati na bisika ba fumu to ba spirituel bazali pona ko yeba musana bango le karandengeni. Alors yo landi biso au sepeli na émission au sepeli na oyo fumu alobi benga na ba numéro apesi wana et okozala la bienvenue. Tokuta na mkonza koya. Bye. Yanda kondorobo shikaba Santa ba Gloria. Yanda kondorobo shika Talita kumi Elia
Elia, Elia, lama sabatani, Ephata, Ephata.